Voilà, bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu tout partagé ensemble, kakande tu so la ranabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan li solo moko, maman nabiso abenga na des shows d'Enar TV, maman lobi des shows, bêta li solo, pesa conseil na communauté, quel est le problème, zala branché, toleki na détail. Mais avant tous les cas na détail, tu zangite ko pesa bambote na sponsor officiel, il y a des shows d'Enar TV. Ngoya Ngola, Godé, Maman Assisina, Deyo, Paris Défense. Et ça, là, yo bien, mais pourquoi pas, to pe sape bambote na balandinyo, soit des shows d'Enar TV. Nzambalo la bate la biso. To kuta na gato solo la eko sala bien. To beta li solo. Maman na biso alobi des shows, beta li solo nanga, pesa nango conseil. Li solo maman na biso, eza bien. Mais li solo yo, ba défaut eza na kat. To beta li solo boy. Ce qui défaut ezali, et à tout le bel défaut wana et kusunga mutumoko quelque part. Maintenant lingana yebisa obwe ndako la la raté moyo yebiska ma yetangaka ezate. La discrétion yaya. Zalaka na secret ya vie na yo. Yaya mutolingi balobaka mabe na ye libanda te. Mobali oyo lingi balobaka mabe na ye libanda te. Mwasi oyo lingi balobaka mabe na ye libanda te. Yaya mutwaza mutute. Mutuaza mutute. Yon a ebisi que na vie, il faut qu'on ait na discrétion, il faut qu'on ait na secret yaya. To beta li solo, ou comprendre pourquoi na lobi ndengo wana. Maman lobi des shows, naza mwasi ya mundele, na bala mundele. Babota na mundele bana. Basali déjà famille. Mais chose grave. Mundele aza na problème ya faiblesse sexuelle. Moteur ya mundele tournaka isusu bien te. Porokondo ya mundele eza na problème. Maman lobi de show mundele aza mécanicien. Abongsa ami tuka mécanicien. Mundele akomi na problème ya faiblesse sexuelle. Maman lobi de show na kenda kosola na cousine nanga libanda na betela kaye li solo wana. Voilà. Yaya eza na makamsusu oko kende kolobaka libanda te. Tant que koloba libanda yomoko fungoli porte d'entrée, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Yango na émission na ebandeli émission mutwaza mutute. Eza na makamsusu tika mweza la secret po na yo. Yaya mutolingi balobaka mabe na ye libanda te. Mobali oyo lingi mabe na ye balobaka libanda te. Mwasi oyo lingi balobaka mabe na libanda te. Et ça la rapace au mona mwasi bazana mobali na libala. Mais moi ça zo continue comment dirais-je, moi ça zo zo mabe ya mobali azo kendo yebisa ba cousine azo kendo yebisa ba camarade en même temps mobali no ya ndako. Non, c'est une erreur. Tout le monde a rappelé ba papa d'un côté mobali mwasi oyo azani na ndako bovandaka ne ndako moko mama bana no ozo zo mabe na ye ozo kendo yebisa batu libanda ozo yebisa ba camarade na yo ozo yebisa ba camarade na ye voire même ozo yebisa ba famille na yo. C'est une erreur. Yango na lobi na ebandela émission mutolingi balobaka mabe na ye te. Ce muto oloba mabe no libanda d'un côté alingi yo te. Yaya, des shows d'Enar TV. Ni pour ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Rien que la vérité. Des shows d'Enar TV au centre. Yaya to sola na katikati. To linga likambu to lobi on penda na na deux côtés mutuna mutazo part na ye. Maman lobi des shows na betela ka cousine nanga li solo libanda. Likambo ebanda ki aw. Po yemo ko abeta ki li solo nanu libanda. Bref, maman lobi des shows to zwa ki ba problème nanga na mobile nanga ya mundele. To discuta ki ba problème moko interne. Mobile ya lobi na ye bon d'accord soko moni ko zwa mobile mususu zwa. Wana langage o mundele alobaki na maman na biso kolo li solo. So ko zwa mobali mususu zwa mais elobeli ya maman ndenga pesi li solo soki mundela lobaki ndengwana c'est-à-dire
peut-être ezalaki na discussion ya jardin d'Eden ndenge nga na comprendre na éviter mais maman lobi ezalaki ba problème interne. Bref, maman lobi des choses tant to koma na ba problème na mobile nanga maman moko cousine nanga benga kinga ke non yaka to kende kotambola ka ndenge ezalaka to kende weekend baye ko kende na ba weekend kuna esika bakendaki bake na boîte kuna babandi komela cousine na ya ayaki na mobile mususu congolais mususu ayaki na tonton congolais à côté. Cousine a présenté par tonton congolais oyo camarade nanga tout consort. Bref, bavandi ensemble bazomela. Tonton congolais abandi kolinga maman na biso kolo lisolo. Lisolo ebandi awa landanga siko bien. Tonton congolais akomi kolinga maman na biso kolo lisolo. Maman abi de show. Nandima ki ete naboyaki Nefsaki no eko simba te est-ce que moto a présenté yonga ayebisaki yo te ke naza femme mariée en même temps mona ko informer yo ke naza femme mariée na bala. Bref, elekaki mikolo mais tonton congolais a continué ko linga kaka maman lobi de show eyaki ko sala ke tonton congolais ndinga bande ko linganga balingani na maman na biso kolo lisolo. Tant maman lobi de show avant même to lingana na tonton congolais na ebisaki cousine nanga ndenge nini camarade na yo ya tonton congolais oboyaki na ye akomi kolinganga cousine ayebisi maman na biso kolo lisolo wana avant balingana na tonton congolais ayebisi maman na biso kolo lisolo ebongo siko yo moni mabe na nini soki tonton congolais azolinga yo linga kaka. Par contre yo kutu mobali no nanda ku porokondo ekufa porokondo esalaka te soka lingi yo ndima kaka tikala na mundele échantillon linga congolais po aza ndeko na yo congolais. Maman na biso abi desho cousine nanga zo ebisanga ndenge wana même ta yebi ke naza femme mariée. Yango na emission na ebandeli ya émission yo moko tango zo kendolo ba makamno libanda yo moko ndo fungoli porte d'entrée. Po cousine na ebiso ke linga ye zana mundele échantillon. En même temps mundele abala maman. Babota bana. Mais alobi linga mundele azalaka ke échantillon zo tonton congolais po aza ndeko na yo. Des shows. Bana basi boana conseil te. Bana basi bozana conseil te. Bana basi conseil ezalaka te. Yango na lobi mutolingi baloba mabene libanda te. Yaya zala na discrétion. Mutolingi ata zana ba défaut na santé na ye bombango. Parce que aza mobile no na ndako bombango. Mutolingi ata zana ba défaut ya santé bombango aza mwasi na yo na ndako. Okikolo bango libanda te. Yango so lisolo maman na biso eza bien mais ba défaut eza na kati. Mais landa lisolo yo ka côté te okende. Bref, maman lobi na yebsa cousine habité talaka congolais ndeko no linga ye tia mundela za lokola ka mo étiquette mo échantillon pour lobi kuna e panzana nango. Quel conseil wana cousine yaya secret ya vie na yo tikela ka nzambe mutu amokilité mutu aza mutu te. Bref, maman lobi na sima on a kané tonton congolais pa bandai ko continuer baki ko lingana na tonton congolais. En même temps maman aza mwasi alibala na ndako mundele. Mais maman obi to beta lisolo quand même eza erreur o ya sali yo ko sala te. Voilà pourquoi tolobara benga des choses de na TV. Pesa biso ba sujet bien. O ye komelio e komela ba misuste. Yaya o ye salami yango to beti. Maman lobi des choses erreur grave na sala. Betango. Maman lobi des choses, tu as qui kolingana na tonton congolais et ko sala ke cousine abengi lisusu yaka to kende suka nde to kendara ba weekend toujours yaya oza mwasi alibala. Pourquoi ba weekend ya ba camarade aboy? Pourquoi ko kendo tambolaka na ba boîte? Pourquoi ko kendo kotaka na banganda masanga? Mwasi alibala. Bakabo eze ebele, basi ebele baza basi ya mabala. Mabala ebele pezo kufa pona ba problème oyo. Mwasi ya mutu me okokute na nganda zo mela na mibali ondimate ke a mwasi ya mutu mobali atikali na ndako. Ça fait pas propre. Mususu yebi ke lokwa mobali azate ya bimi ake kolangwa. Yaya kwite loko mabe landa oyo kamambo isalami awa. Bayemba mwasi abongaka na lokuta te, mwasi abongaka na lokoso te, mwasi abongaka na bakwiti te. Bakolo baloba mwasi abongaka na lokuta te, mwasi abongaka na lokoso te, mwasi abongaka na bakwiti te, landa oyoka.
Maman lobi des choses to kende muko msusu tokeka ba weekend ne tokenda cousine toujours. Moi si alibala pourquoi bazo bimisaka yo? Pourquoi on dimara ko kende? Na ebite une femme qui se respecte comment oko bima? OK weekend na ba camarade na yo otiki mobile na ndako. Intégration. Intégration côté mon mtu nso akoloba mais non des choses tika ezaka bongo yango bon. To tika yo continue ndengo sala kama to betaka li solo. Tolobaka o ya bien ça nini joie ya mabe ça nini boaka so les importance te yo continue kozala o yoza. On n'est pas obligé de tout accepter. On n'est pas forcé d'accepter le tout. Yaya nyonso tolobaka ya malamu joie ya mabe boaka. Mais na tuni conseil boy. Est-ce que moi si a mutu à quoi sert okendaka ba weekend na ba camarade kokendo tambolaka na ba voiture na banganda ya taba surtout biso ba congolaise balinko ka kombo ataba te taba des choses surtout ana poto likambo ataba taba pa ya congolaise non taba o ezana succès moko na communauté congolaise taba yaya taba kotumba loba na kosi c'est ça yaya ezana mabete to kendoli ataba o mesko sko des choses ngolo bani toke nokulia tabateli kona bino yaya ke lia taba to pesa ka conseil to betaka lisolo lia taba yaya esa elorote yoyo kaka lisolo to pekisi tabate de chopa dama taba fort to beta lisolo yaya mama na biso abi de show ba benga su toke weekend ba kena weekend kwiti yaya mwasi abongaka na ba kwiti te Kwiti, maman lobi des choses to meli et puis basi apoto ba omela na whisky. Des choses. Whisky ba meli bref na sima komela ba kabolani. Maman lobi nde mukolo wana ba kwesa makina tonton congolais. Tonton congolais atafuni maman na biso kolo lisolo. Moi si alibala. Ya on a biso lisolo eza bien mais ba défaut. Moi si alibala ba tafuni na tonton congolais. Tonton congolais a beaucoup de maman na biso kolo lisolo. Bref, maman ekotala ke na kwesa mina tonton congolais na makambo o esengela kite na sala. Mais tant bolingani de ana mutu suka nango ezala awa. Suka nango ezala aka awana. Banani ba memie na loenge cousine. Parce que yemo kwa beteka lisolo ya faiblesse sexuelle à mobile na epa cousine. Cousine ayeba ki position à mobile. Du fait que bazaki pe na koswana na mobile. Ba profiter na loenge wana na mouvement wana ayaka tokendo tambola. Le roi yepe bando yo kana bien te na mobile wa. Abimi ake. Kande bakendaka whisky. Balekani jardin d'Eden congolais atafuni. Koto wana pe congolais asakana te. Koto wana pe ba tonton congolais basakana te munduki. Atafuni mama. Bref, maman lobi des shows na suka ya nyonso wana ndenge salamaki. Tobimaka na ba cousine, mais fuite ya nyonso o to sala kalibanda na mato ya mundele to. Kaka bango ba cousine, ba souffler mundele. Mwasi na yo ndenge azawana azobima na tonton congolais ta yena mundele guerre na nda koswana. Maman lobi des shows na nyonso wana mobali nanga mundele ayaki kovandisa nga na se apesinga conseil. Nga moko na avoué pas mobile nanga na sengi mobile pardon mobile alimbisi mobile amundele abitala na linga yo to bandaki na yo bien naza mukolo na yo biloko nyonso zo sala na yebi kaka bato otambo na bango mundele akosaka te tel ayebi singa osala ki boye tel obimaka na mobile tel bozalaka na ye mama bi de show na ndima te kaka cousine nde baye koyebisa mobile na ndako c'est ça cousine a ebisi mundele na mwasi eyindi bref bayaki kobongisa mwasi asengi mobile na mundele pardon babongisi bazongi en bon terme mais mabesi ekoti yaya ata mutu alimbisi yo yaya yango mona mabala msusu mutu alimbisi yo mais osala acte moko etikali na mutema eki ko bombarder plus tard batu nyonso balimbisa nde mote mususu akolimbiso eke nango mususu akolimbiso atikali nango na mutema. Kobosa na likambo koma dirais-je kolimbisa likambo eza kobosa na te olimbisi mo yebi yango na mutu mama lobi de show to bongisa na mbali nanga mundele to vanda mais chose grave bango na ba cousine wana baswani sikoyo baswana ka liboso bayaka kozongana nde baye kokotele mpepe na libala
Mama lobi des choses na début to swanaka to wela ba mamba famika ndengo wana to bongisaka to zongi. Tant to yoko zonga na bango nde to yoko kota na mpepo nde na swana na mobile na ngana nde bakelingisa ngana tonton congolais. Bref, tant ya bengi ba cousine na epo tu na bango biloko wana ba cousine ba swani siye ba swani entre bango. Yo kanisi nini? Mobile ni na malongo za na ye. Mobile wana azana nini? Tokosala nini na ye? Ezaki juste ka bambongo na pam wana ozo ya nango to omela ba masanga nde yango lingo lobela. Bref, oyebite même tonton congolais no bimi na ye aza mobile na zaka ne liboso. Des choses. Omoni touche. Cousine azo finga mama na biso kolo lisolo. Tonton congolais oyo bimi na ye si mobile nga na zaka ne kala. Mobile na nga ya kala. Alingi oyo po ndimi bo bimi na ye. Moni kote ke kosukela baswani vérité bimi bayaki na tonton congolais wana kaka po mama simba touche, c'est-à-dire ezalaki mission bango balingaki il faut balinganisa ye na tonton congolais wana po baboma libala na ye wana na mundele quelque chose ezalaki fallait libala wana epanzana bangai bapeseka tonton congolais atie trouble na libala tant libala ekopanzana tonton congolais okeno wapi okeno wapi yoza mama abana yango ya moba mama ifole bomona musika yo za deja na ndako ya libala na bana muto yo lingi olanda oza sira kozwa yo na bana wana ata toza na poto bafutaka bana me yaya moko makanisi fo kendaka musika wi bafutaka bana yango tobanga koboma mabala te wi bafutaka bana yango bino pe bobanga na bino koboma mabala te bien sûr mais tant muto wana zo bomiso libala est-ce que akozwa penda bana wana oyo botina mundele wana en charge? C'est ça. Est-ce que vous avez charge ya bano yo botina mobile no ndenga zo linga kimiso libala? Oza sir. Eza wa papa na biso mso abenga nga lobi des show. Wana na obeta ngosima. Biloko apasi ya, biloko apasi. Biloko apasi ya, biloko asoni. Et puis eloko ya koloba mwasi na opesa conseil na bande kona biso nyosu babala mindele to bikolo ba étranger. Ya mobile wana nde bobala na ya za mutu. Asa mutu pourquoi kolingoza na ye a même to ke linga congolais mais soko yeba ibongo fala ko linga mbala moko congolais ça dit soko yebi koko suka na congolais ko linga ke kolo mususu te linga mbala moko congolais bozala na ye c'est très important mais tant yo lingi déjà mundele to olingi bikolo olingi bata bikolo mususu ça dit ndima otikala na ye libela ça fait pas propre oza mwasi ya bikolo mais obimaka na congolais non yaya également yo bala nona nute mundele yaya ko bala te polobi okoma na posa congolais sala choix mbala moko bala congolais ou bien bala mundele nde mona biso mibali bala mundele ou bien bala congolaise c'est ça bato bapesa ba conseil ndengo wana ote yaza mundele esa eloko te lingano na pembe non eza ba conseil ya bien te yaya mobali nyonso aza mobali eza ntili solo mususu to betao mwasi mususu alingaki po sala mundele mabe na mona ba mama mususu babengaki est-ce que mwasi wana ya mundele yenda a mwasi te aza mwasi est-ce que ya na mutema te aza na mutema c'est ça ya toza bato ça dit to eba ko sala choix dès le départ ou dès le début mama lobi des choses cousine na ngai ko fungola vérité mobali obalingisa kinga tonton congolais wana azaka mobali ex ya cousine na ye wana nde balingisi yeye ezaki juste loko aye moko ayaki kobeta lisolo bana ba problème na mobile ni na ndako yango basimbisaki ye touche wana tango akumbana na tonton congolais libala soki panzani asimbi touche na ndenge na ye et voir même tonton congolais azobisa maman na biso il faut divorcer yo il faut bokabwa na mundele wana nga il faut totikala na yo omoni nga na ndeko non ye aza mundele non yaya bolongwa na ba erreur esali propreté lisolo o na beti yango boye to betaka lisolo bien to lingaka te to pakola mabe mafuta to kumisa mabe non eloko eza mabe to bengango mabe o eza a condamner to condamner acte des choses de Nar TV rouge comme rouge noir comme noir et ya mabe eza mabe yango mama na biso abi des choses beta lisolo na kotsaki désordre na libala mais na lekaki pe pa pasteur na nga na expliquaki ye pasteur amekaki kopesa mama conseil ezalaki vraiment ba acte ya mabe ya okendo bima libanda ya li conjugal ya esali propreté yango mama lobi des choses eza erreur nga na sina salaki beta kaka beta bomba kombo me beta lisolo ya vi na yo na mobali na yo tikaka na ndako
koyebisa cousine te, koyebisa grande sœur te. Ni même maman, loba so ekomba problème moko ya mabe makasi, magie, kindoki, to ba makamsu. Mais ba biloko ya mike ya ba faiblesse sexuelle, tout ça. Bokende na hôpital. Ba biloko musu ya mike ya ba lobaka te. Secret ya vie na yo, la discrétion ya. La discrétion est nécessaire dans la vie ya mutu. Ndakola la kate sika, en fait, ndakola la kate moye beska ma etangaka, ezate. Ba couple nyon so tepe mutu nyon so na libala ne ba problème eza. Ya libala ya parfait, ezate. Ok, kuna parfait, 100% bon, ezate. Ça dit bombaka secret ya ndako. Mama po baya ko simbise ba touche wana po ye moko ke no beta secret ya vie ya mobali na ye. Abimisi secret ya santé ya mobali na ye libanda. Ya bombaka secret. Mobali oyo lingi balobaka mabe na ye libanda te. Muto bola ane mbetu moko pourquoi ke bimisa vine libanda. Eza ba erreur. Yango mama na biso alingaki to beta lisolo na ye to expliquer to palper baka ebele na kati. Yaya na nyonso to lobaka ya malamu ozu ya mabe osai nini. Obwaki oyo azana mato ya koyoka sai nini. Oyoki merci beaucoup Benga des shows Denar TV na basija bien. Yaya masolo to beta rabino nde bopesa rabiso to beta. Numéro na ngo wana Benga pesa lisolo bien to beta masolo tout. Pesa biso lisolo bientôt lo belango et ko sala bien. Le plus important boebinde to salaka partagez votre émission massivement. Pesa na bande ko mususu ya ba erreur ezala raté. Bomba vie na yo, bomba ndaku na yo. Une bonne femme bâtit sa maison. C'est ça. Maman tonga ndaku na yo. Surmonter ba problème. Côté nyo so okende problème aux alarara. Na sou komoni ke mama simbi touche akebi malibanda ya li conjugal mais lelo azana mobile ça li propreté. Nyo so anini ba cousine e uti wapi po yo moko bimaki oke koloba libanda. Secret ya ndaku na yo bomba po na yo. Merci beaucoup. Tolobi déjà to pesi conseil. Oyo azana mato ya koyoka sai nini. Oyo ki partagez votre émission, aimez, commentez ko sala bien. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Zakuya. Puis la réponse, ciao.